Balandia Vision Plus TV, chers internautes, Bolandarabiso na magazine entre nous, bien sûr, parce que Tozala Bongo au cœur, il y a un grand débat, surtout actualité en République démocratique du Congo, là où Tozali et Bongo lelo tokomeka ko sembola bongo solo la masolo oyozali, il y a mon amboka Moïse Katumbi Azali ko sala conclave nani kokutana bokutani, il y a bato bazali ko adhérer na vision na to bazali ko soutenir vision na bongo bazali ko sa mona mboka Afrique du Sud to lelo to solo en duplex na mona mboka Bokechua Yambo encore une fois de plus pour na ko symbole un peu question d'actualité mais ba to solo un peu actualité mosusu bongo bazali à République démocratique du Congo to zoye bongo na téléphone mona mboka Bokechua Yambo. Bonjour mona mboka Bokechua Yambo. Oui, bonjour de Tangaï Raphaël. Alors, moi Namboka Bokechua Yambo, question à Liboso Ezali Akoye, d'abord, Lelo, moi Namboka Moïse Katumbi, a Bengi ba Congolais, to bato mosusu bazali ko adhérer na vision na tendance nae, to na makambo o yazali ko penser. Yo moni yango boni, point de vue na yo kokyo zala nini? Oui, merci mingi tout d'abord la question na menazo sina lokumu. Et pas Dieu tout puissant, les créateurs de ciel la terre, Mabeli à Congo Zaya Motomoko, ni à Moïse, ni à Ngai, ni à Yo, Mabeli à Congo Zali à Zambé, Mabeli à Congo Zali à vendredi. Donc le Koumezo n'est pas Seigneur Jésus-Christ, il y a Zali les rois du monde, mais le lobby surtout les rois du Congo, Mobi qui s'y a peuple congolais, au peuple congolais, Balela Makila et Jésus-Christ, Balela Congo et Jésus-Christ. Après ça, biso deuxième chance, tout le monde là, Bapayo va terminer la tête à pays, na biso, na solution au coup, na Mabela, Papa Kimba, c'est notre prophète. Ouais, à Kanama, qui en 1921, avec au coup, en 1951, 30 ans à prison à Katanga, Nicolas la biso, Nicolas Mabela la biso, le coup, monsieur, na Makila, et Patrice Emery Lubumba, ouais, à Koufa, na âge à 36 ans, Nicolas Mabela la biso, Makila, et à Floribert, Tchebe, et à beau-frère Langai, Baboumaï na John Nyumbi, et le mona imposteur Ali Hippolyte Kanambe, mona Christophe Kanambe. Donc le coup moi sur la Makila Fidel Bazana, Makila les diaspora les plus courageux, Armand Tumulo, Baboumaï na Ali Hippolyte Kanambe. Donc le coup moi sur la Makila, Papa le Moloto, Papa le Moloto, le bail na Wayabo, na ligole la terre au Papa na Mamona Molimo, ya Molina Papa na Batuna Molimo. Donc le coup sur la Makila, surtout dans Kansai, plus de 7000 morts, 1 million de Congolais déplacés, 3 millions de Congolais au bateau dans la Libanda, 400 personnes au bateau dans Corona, dans le niveau qui s'est plus de 100 personnes, 7000 Congolais bateau réfugiés dans Bujumbura. Au Tukoboma bateau na Bunia, bateau na Ituri, Congolais bateau kufa lokola banditi. Yo moko za témoin ndenge bandi Congolais bateau kufa na Kinshasa wana. Les recaves de Konangai Raphaël. Le coup mwezo na Makila ya aussi Mukeli Chimanga. O assassiné na Karil Lokosu. O azali ndoki ya Congo. Et mon Seigneur Jésus-Christ c'est lui qui tue par l'épée, périra par l'épée à son tour. Babomi lelo, Rossi Mukeli, lelo basepeli bameli ba champagne, mais maye ba lobi ekozala tour na bango. Le coup maison m'appelle la Makilda héros national, leki na biso Enike, aote kokufa na Mbandaka. Mabeta qui est Massas, le 25 février. Ya mwana na biso ke Botulinga keso ya makambo ya Katumbi. Bakoma vision bazosala ndeko na ngai. Biso vision na biso ezali ntango ezali na occupation. Jamais ntango adeposant na France na Belgique, jamais général de Gaulle akendaka na Hitler na baélection. Jamais babengaka ye président ya France. Jamais babengaka Hitler majorité présidentielle. Lelo ezolokela biso Congo eza na
biso na bango te. Et ceux qui, quelques indiscrétions, quelques bateaux basaliques qu'on pensait aujourd'hui, est-ce que la voie des armes, ceux qui, les lots, moi, Mboka Moïse Katumbi Azui, voie armes, il y a un monde qu'on libérer Congo? Et bon, tous comprenez? Oui, oui. Oui. Selon ma politicien congolais, selon mes intellectuels congolais, mais élection peut aller libre mobilité, Batiki Boka. Pourquoi ma sortie Kamboka là? Et bongo, toza bongo en duplex non mon amboka bokechua yambo. Donc comprenez, c'est parfois comme ça et que les cas. D'accord. Moi Mboka Bokechua Yambo pour to contre que moi Mboka Moïse Katumbi a Zoanzela Minduki. Question réponse s'il vous plaît.
aventure. Mwana mboka Bokechua Yambo, question Moussou Césali, activité ni bozali ko préparer les sous encore une fois de plus, c'est 24 na diaspora. Como esa es la América, ya la
espoir na occupation bana tina mabelela te bakotuma mai na bakoma na bango ndeko na ngai basoba bavio bakoma na basi ebele batina bafamile na bango na bapoto me biso tozobundela mabele na momo tokomi biso diaspora tokova na bloc mpo diaspora toza na mbongo tokomobilize mbongo ndeko na ngai tokosala face na okipa bamilitaire congolais wana biso diaspora tokofuta bango toyalia tokofuta bango bakodepose minduki ndeko na ngai okomona makambo ekoleka na Kinshasa wana d'accord yesala bamercenaire biso tokovanda boye yokomoni ndenge eza cardier mosolo na bimisi babeti masasi cardier mosolo moto ndenge wana azobeta bato masasi na kati ya baeglise me akotikela bino élection moto ndenge wana voyou race de vipere Hitler aleki meme Hitler aleki Hitler abomi koleka meme deuxième guerre mondiale mpe bacongolais toza na France na Belgique tozokontineka bapolémiki tozokontineka kosaka badi ndeko na ngai koloba ebele loba moke mosala eleka maloba na ebele mpo bokanye bitumbo toza nango oyo bamoïse bakosala kaka baide baoza bafantika. D'accord, merci. Merci mwana mboka Bokechua Yambo. Merci pour la richesse ya Congo nga basopaki ya moko na bafamille moko te moto moko aza esclave te oyo akotami na Congo aza esclave ya baninga te ife tolongwa tokoma na dimension ya likolo tosauve mboka wana nazoloba mpe bandeko na ngai bana ya iniki isa IEC université oyo ndeko na ngai leki na ngai rosimu kende azalaki assistant bakomi écran élève ya université oyo azalaki assistant iniki isa IEC ba université bavandika oyo babima baresiste contre baoccupant bango bavandika ndenge wana voilà. Comme ça Voilà tokomi na suka entretien na biso bakongolais tu bayeba ke rendez-vous ezali le 24 mars na matonge na heure ya 13h moto to amema 10 euro 20 euro mpona kocontribue na makila ya ndeko na biso rositi manga merci mingi na bandeko baza na Kinshasa na Goma na Bukavu na Equateur Sud Kivu Nord Kivu partout na bakongo na Katanga le Congo restera uni non divisé. merci Congo ini bakutaki biso ini baye kotiela biso 26 province mpo batia batribaliste partout po bayeba ke baokoka te tosi tocomprendre plan ya batuti na bamokolo mpongo na ya bakengo wadonu tokoapandre bango ndeko na ngai. D'accord. Ennemi du peuple congolais. Merci mwana mboka Bokechua Yambo tokomi na suka entretien na biso ya lelo tokutani bongo tokobenga na bongo prochainement pour une édition mususu pour rosolo makambo ya mboka. Merci na bakongolais nyonso bolandi biso na Vision Plus télévision ezaki bongo mwana mboka Bokechua Yambo combattant depuis mboka ya bapaya ou à place azali apesi biso point de vue nae en ce qui concerne un thème ou sujet tozaki nango lelo ezaki important bozolanda biso pe na Kinshasa en direct bongo makambo ya mboka na biso ezali bongo Congo moko nzamba pesa biso tokutani prochainement pour la prochaine édition. D'ici là portez-vous bien, au revoir.